Bonsoir, ici vraiment écouter la bino liboso ba TV na bino rano tolobaka toujours TV moko ba tebele ba biso bomoni biso tobimi awa toyaka pambati toyaka vraiment pour tout sur la ba analyse tout ça ba toujours na ndeko na nga Dani Beka oaza na mopanzi na nga ya gauche j'espère bozomona toye awa na endroit oyo lelo pour tosala émission na biso oyo concernant ba musicien na biso oyo tokolobela lelo tokosala analyse concernant Werason ya nous leur sommes qui dans la scène de Paris, j'espère que nous surtout par-ci et partout, vous allez vraiment vous excuser. Vous avez bien concernant Werason, le roi de la forêt Igwe. Et puis, deuxième chose, concernant Inosbi, le lot va bénir les kings, les côtés boulouillés, Naba Wario, Oya Fali Ipupa, le lot de Robeta les Solon. Et puis, troisième, concernant Ferrigola, les padres, hein? Oyo lelo marami to question sur à la page et tel sous polémique to kolobela kaka awa na kati ya réplique na biso na ndeko na ngai Dani Beka. Merci baino surtout bozana vraiment bolanda biso liboso ya ba chaîne na biso liboso ya ba télé na bino vraiment merci parce que vous allez. Bonjour, bonsoir Dani Beka. Ouais, bonjour, bonsoir. Bonne santé. Ça te plaît vraiment, j'espère que c'est bien l'endroit où tout ça. Mais ils sont beaucoup de gens. Non, parce que à toute fois, tant que ça va banaliser la biso, mingi ça va bandaku, abonné mingi bango na msoko to za moi, ya kokanga mesika moko, et l'autre mingi to la xapé, ba tunyo surtout ba na biso, ba mbaye mona ke non, to za la ra mesika moko te. Il faut na kati il faut expliquer ba bonné bien. Voilà. Ça doit ça émission là directement parce que vous allez la film direct parce que ça que émission direct. Mais autre ça l'émission après si ça monte au même temps il faut expliquer. Merci pour l'année oyo ndeko nanga Dani Beka hein balobi yé tobengaki ambassadeur de la presse parce que yé ndi mutu aka vraiment pour pesaka masolo ndenge ezalaka concernant ba musique na biso Dani Beka. Premier sujet na biso tozolobela siko eza concernant Werason Igwe de la forêt oyo tozoyoka masolo ndenge ezobetama partout totamboli tomeki oyoka pena na matoi na biso Igwe de la forêt azokende zénith de Paris mais azomeba ancien musicien na ye mais na kati ya baancien musicien na ye mo bambilinga moko mpenza na kati mo elobami kuna kino Werason azomema baete interpellé par ce qui était. Tout le monde peut se sentir d'écoute. En lobby téléphone, et aussi la recharge Hermios. C'est tout le monde qui est battu. Ambassadeur de la presse. La analyse de tout ça, la psycho. Est-ce que aux informations sont vraies parce que les femmes de maison mère bazar na bolanda yo. Bazar des oba yeba nanya rokinto na rokinete. Merci ndeko nanga sika, c'est surtout fan na analyse na biso ba tebele ba sika na analyse na biso. Pour attaquer le Goloba, bateau bazap ba informe bateau pour vérifier les informations ba comprendre ma camo c'est que là. Alors pour dire quoi ya Werason ko ya sali ko papa Zenith na ye c'est bon. Idée ko ya jouer ba kasi on a c'était là mo. Déjà idée ko yo alobi abenza ba ancien musicien na ye. Tu vois ba idée malamu photo c'est que là on a kati sa pour Afrika. Et là comme malamu photo quoi genre donc, qu'est-ce que nous avons fait? La monnaie qui fait égaux la gestion des nuances. Il y a peu à celles qui sont au moins pour ça, ça va nous enseigner sur ancien collègue n'est quoi parce que la maman de ça l'album. Il a beaucoup de zabier. Le la monnaie perd n'est au reçoit la ville canisa mais au bien ça va la nuance sur au bazaki na kati. Il y a au wenge musique à maison mère. La monnaie qui parmi bano ba o ngana yebi parmi bana o ba okende na yebi que des pics comme basa na kati. Fabugas Maye soit na kati, Prince Dango aza na kati, na mona ipe susu koko na ye bi na fili aza na kati, na mona ipe susu bato mo ebele oyo Werason abengisi vraiment oyo baoza na kati wana souci ekozala na sens ndenge nini par rapport eza ke non ba musicien sika Werason peut-être bango nini baoza na kobanga peut-être liste ekozala l'équipe okokoka parce que quoi nini ewa cause basile wana parce que mpona nga mpe nosala nga pena bien plus tozonaa na kati nakola mpe silescam azala na kati ya liste eosala nga mpe bien mais mpona mpe baoyo bandeko nanga bamisien oyo mosusu oyo bayesika peut-être oyo bato bayebi bango na bien bien te parce que
baoyo bazala liboso basala bakombo elongo wana koloba bon idée oyo nation nasali eza bien soki mpe baoyo mpe baoluka batikala problème te mais à la prochaine Zénith ou Olympia ou nini j'espère que non bazala na kati wana vraiment félicitation na Werason nyama à propos ya Zénith wana parce que Werason mutu mwa vision moi il y a déjà qui a joué dans une canisa lobique azwa abengisa ba 10e musicien na ye au moins idéologie wana na biso Werason mutu moko tshone baba tu moko bazala kaka batsone baba tu moko bazala kaka parce que moi il est au joueur déjà moi je suis dans exemple la kati ya podium batieli biso prince d'angola batieli biso Celioscar abengeli biso tala de pousser na ni roi David roi David ozala déjà parce qu'il y a ça déjà na Europe abwakela biso roi David na pointe tala siko bakangi siko yo tie kaka sele yo na prince d'angola bongo Macintosh bikito wana ntengu yeso obike no wengi obi nekoro bipo ozala non on les assure déjà et même on a émission pena na Zénith wana ndeko na il faut tozanga monte to ebake no so batie da prix combien billet so ke bimika wa photo za parler ba tili so photo so billet wana parce qu'il y a beaucoup de déjà que no parce que biso ngo ko sati faut y sera ba abonné na biso bato nyonso batala rasu ba fan ya Werason biso de ko sarate to ba vérité ba fan nyonso ya maison mère ba fan nyonso ya bonne musique o nyonso balandaka balingaka musique bien tuza wana liste ezaka idée oyo Werason na vie mais donc tout ça c'est les loga kitoko faut qu'on imagine que c'est les loga kitoko idée wana vraiment ça génial kitoko na sepe na idée wana kitoko vraiment merci na o nyonso pena bo soutenir pe Werason na idée wana akomisa konti na suka parce que idée wana peut-être ko mara na suka na ngikata na meka présenter vraiment ça idée mo wa bien vraiment kitoko vraiment ndeko na maseka merci Dani Beka ambassadeur de la presse na obengo ko mwana vraiment ça la bien parce que toutefois tout ça la analyse na sala toujours na yo et ça la vraiment très bien merci na pesi sou mbote vraiment na maman na ngazola na vraiment maman la reine Zinga ba obi émission au plus besoin na kati la reine Zinga TV vraiment pour consommer et cause la bien makas analyse tout ça et puis pourquoi pas na la benga qui toujours trop parce que ça moko ko apesa un conseil merveille la patronne moi c'est Zambie na kati à Paris vraiment merci Dani Beka deuxième question deuxième analyse pour te tomber taper sur les pays au milieu dans la concert et ça concernant Inospi Toyoki na matoi na biso kino Inospi ba bengepe le king parce que Werason il est pas ça king parce que c'est le roi de la forêt King testé il est pas ça Azalaka pardon parce que boss qui c'est Azalaka qui est ton nom repose en paix après faut dire tika biso faire ego la paix ba benga pe le roi de la rumba bango tout ba king mais pourquoi tant toki ba bengi Inospi king ba wario ba siliki engelo bani parce que ouais rapé azako bon surtout tout le monde ba king wana ou ba bato ce que tout temps wana ba kolobani na kombwana merci ndeko na ngaseka bato nyonso balandanga ba moi dia na seki ba comprendre lo dia na seki merci mingi surtout mingi na mère na ngai passer mbwa munene mère na nga vraiment mère mutema na boselo te peso zalina et pituma nzwangani vraiment on est là ndeko na ngaseka à propos ya Inospi tout le monde qui Jim Artist la page Instagram c'est encourager jeune leader pour abengi kena young king bato ba yeba anglais young king ça veut dire eza nouvelle roi de la musique mais le recel sera passé au monde a siko keno ba propos ya ba fan ya aigle ba wayo ba propos ya ba fan ya aigle ba wayo et précisé par OK merci ba wario bazu attaquer ndeko na biso na Jim Artist alors comment bien lo mususu ya makambo so ndeko na ngai vous comprenez les années na biso oya mabeto fixe entre biso
yamoni exemple nakopesa papa ya concert ya faire rigole ezalaki kuna alors que moto wana oyo soki nani putu soki putu azalaki mal bouche ne pas faire rigole pour le n'importe quoi biso pe tofanda ti tozwi yango tobandi kopartage yango eza lokola toencourage bango tu vois mais oyo ezaki no makambo na biso ya kati esuka na biso ya kati mais soki okomi libanda tolukaka eloko nini tokosala po tokosala mais alors que Gilles Matisse azala bien afali Gilles Matisse azala bien affaire rigole tomona mais soki abengi sikoyo pesi na biso ke yonge te mape eza ya wapi siko pourquoi bokomi kotina niveau okanda okoma tina niveau ya kotake Gilles Matisse omona teke na makambo basoni vraiment bawario vraiment boyeba ndenge nini ya komingi te comprendre eza na ndenge moya mabe te vraiment eloko to wana lolenge bolinga bokendela ngo ekoma sikoyo na ndenge ya non lolenge s'il te plaît parce que non totie ensemble non parce que eza mboka na biso eza pays na biso tu vois parce que totake ba nigérien comprendre eza lobi kana lolenge tozokendela ngo eza mabe comprendre frère soki eza entre biso moko so tozaki totake entre botake kaka faire fali faire inonce bini nini eza entre nous mais soki komi sikoyo keno tokoma sikoyo omoni Gilles Matisse wana aza bamisane mpe bastar tu vois eza mona sikoyo ke bafingi ye azwi yango sikoyo po aposte yango mpe bato bakotuna ye nani bo diki aloba bacongolais so bato oyo bayeba te kaka ke bacongolais baza bafani ya kingai bayeba kaka keno bacongolais basali bilokola tu vois koluka kobebisa réputation ya bato nyonso te comprendre bawario bayeba ndenge nini ya kosindike parce que eza mabe te fali pourquoi pas kozala king wana ayo kokuta deya baking bazala ayo kokuta baking kese bazala omona moto abeta biloko boye bomona te to allège ambenga king allège tomona roi de la forêt roi so totiango na anglais c'est king mais pourquoi air fali aye bafani ya maison me basilika te air fali aye bafani ya king kese basilika te mais po aniso babengi sikoyo young king mabisa king eza non ngabe nakozela boye carrément babenge le roi du nakoki kolala boye na lamuki na yebiso penaki ngane azaba nakomi king nana okanga moto okanga aza te eza king ya makambo ngana osali king na ngai na fami na ngai eza king na ngai ndenge tomonaka king kese aza king azalaka king na ye na bamise na ye na bato na ye ne fani moko azalaki king na ye na bawario na ye na bato na ye ederangeaka bato te ederange bato pourquoi ya babengaka king non mais sikoyo ya mabe pardon Beka sikoyo fo tosala analyse moko mpe ezalaka eloko baprofessionnel eloko ni vraiment ezolakisa vraiment baoyo baza courant nango te eza bawario bafani ya fani pourquoi eloko nini elakisi ke non moto akomaki wana to eza fani ya fani eza kokoma moko te mibale te misatu te 4 te eza parce que na boye bato oyo baolanda biso nde bakomprendre baso batengika na page ya Gilles Matisse bakomprendre lolenge nini ke donc bato baza bawario tu vois eza pourquoi te parce que na limite ke no fani yango na nsolo akendaki etake nini parce que abengi inosbi nouvelle roi na limite fan ya faire rigolo okendaki etake na intime artiste parce que abengi inos nouvelle roi comprendre toyebi ke bato balingaka te oyo balingaka te na nini bakanisa biloko nyonso ezalaka na bango ezalaka bawario le seul bato na monaka balingaka vérité te na mokili ezalaka bawario wario okoyebisa keno ndenge eza bomoto na bino akoka te bakondimango kaka te wario so bayebisa keno fali mpo bauti bambe babanga bakondimango kaka te so bayebisi ke wario bayebisa keno wario na kati ya boite babeti nzembo affaire egola bango balobaka nyonso ezalaka montage wario baza bato ya liboso bayaka kaka ke tosali bamillion na bastreaming na banini mais diske no otilelo eyaka te so bayesi bango keno ndenge eza kobosana effort mpo bokoma place bolinga bokoma balobaka te tozalaka mosika wario soki oyebisi keno oyokaka wario na monoko alobaka kaka ke naza niveau moko na bino te so tuni wario niveau nini oza nango oyo aza niveau moko na badavido mais soki eza guerre mpona osala akende osala na badavido te akende osala kaka na biso wana bawario baa bato moko sikoyo okendo bato balingaka verité te mais takeno ere ozali ozala na maîtrise ya makambo ebele maîtrise na makambo ebele sikete parce que lolenge tokomi kokendela yango pene koma ntina odivoir odéborde ntina na libanda bosoto na biso vraiment naza mposa te keno mokili mobime mona bosoto na biso estidika na biso ndenge akati merci seka merci bozolanda biso vraiment ebele liboso ya batele na bino wana tolobaka tv moko batedele bamibengi baking parce que eza bango nde moto bamibenga baking na bafani na bango ndenge moko mpe naseka mpe rolo bapeke epakomi le roi
eza nango problème moko te moto akoboyelango mpe moto akopekisanga akozala nete parce que ezanga nde moto edesi mais ezalaka mpe bien keno bapesa yo nde ekozala bien j'espère boza vraiment ebele bozolanda biso maleme tozokoba moke na kati ya baanalyse na biso troisième analyse nde ekomi yo mbe parce que tomonaka basérie moko balobelaka masola wa mituka balobela ba 600 balobela ba ranger balobela ba amer mais lelo eza na motuka moko boye oyo epesi suki pelekese me bagauloise bazobetela motolo ke non motuka ya ferego mampozoyoka babi motuka na ferego azaka ye moko na monde est-ce qu'ils ont un solo et puis okoyebisa bato nini oyo baolanda biso motuka ngo eza kombo nini parce que tozoyoka kaka ake na place batekaka mituka sale publicité te po ebima ya ye bato baolanda yo tozosala analyse concernant yango toyeba si réellement kino analyse ane eza normal. Merci Seka. Nayebi ke bato baolanda ngai mpe balandaka biso kaka merci vraiment na tous les gladiateurs tous les warriors oyo nyonso baolanda biso tous les gauloises nyonso balanda biso napesi bino nyonso mbote na bato ya héritier babenga bango banani tous les fanatiques nyonso ya héritier tous les bafanatiques nyonso ya badepleki tous les fanatiques nyonso ya congolais napesi bino nyonso mbote apropos ya motuka faire egola jese linias lepatre kombo nango eza range eza nouvelle range pour faire egola auto obimisa auto osomba ngo na valeur ya 150 000 euros 154 000 euros ça na bandeli 154 000 euros so mebi totiango na dollar onage déjà na ba 170 euros ou 175 euros na lolenge na biso ya belge eza 175 000 dollars mais so tokoki nango na euro opesa ba 154 000 euros alors voiture wana faire gola eza déjà moto depuis kala banda ya kolobela biloko na eza le moins liboso te ke faire gola alobela voiture oyo asombi eza soki otali faire gola banda déjà alobela bien na ye babien na ye nyonso alobela yango atonga ndako alobela yango asala alobela yango eza le moins te asike pa faire gola tokambo eza lolenge oyo asala soki akamu asombi eloko na lobela mais eloko kaka ya pasi nde bato bayaka kaka kocontredire na eloko oyo moto asala non eza eloko oyo asombi kaka kende kosomba mpe bato bazalaki parce que lelo koma biloko nyonso na mapreve fe egola jespeke eka akendaki bato nyonso bomoni oko mpe eza ya chasse eza eloko nini so beti mpe prix nango na internet s'il te plaît donc ozopense beka eza eloko moko boye eye sikona mekambo ozo mpe question na par rapport baanalyste osala pourquoi pas na mbongo ebele fe rigola wana asombi mituka natali condition lelo eza na kati ya Congo Kinshasa na RDC il y a beaucoup de gens baosouffrir bana oyo bakufi na baboti bana oyo mpe bana baboti me baza na boswi ya malamu te pourquoi bafere egola bakozwa mpe bambongo moko boya na place asomba mituka chere ke atia yango ke eyedaka bato kitoko koswanelaka bamituka moko ya chere lobi ekokufa na mais bato bazosouffrir azosanga ntango mosusu ya kolia tina esika kovanda selo yo atant ke ambassadeur de la presse oyo ntango osala analyse concernant faire egola fozala clair est-ce que ça bien tant bato bakosala badébat moko concernant mituka mpo eza chere mais bato bazosouffrir na Congo là tu as raison mais oyebi solo mokomoni faire egola na Congo omoni même bible eloba soki boko embauche epesi botie ebadi omoni ya biloko mosusu baloba mpe lisusu bafrançais baoyebisa biso toutes les vérités n'est pas bonne à dire elingi aloba te keno 5 nga so nasungi ofona olekisano na tele keno nga nasungaki nde ezala bato mosusu nakabeli opantalon naleki jour toswana naleki na télévision ofona biso keno ofani bato mosusu nakabela bango bambati okomprendre nake nasungi ofele fona olakisaka emoni ngai nosunga ofele nzambe likolo fere kola ndenge aza wana eza c'est la première fois te fere kola aza na fondation na ye fondation ezaki te akokele filme ke no ezolakisa bato ke ngati naza boye talanga nde naza boye naza fere kola sungaka bato okomprendre po ebande nalakisa nao kaka ke nomoni bato afandaka nao na bango na bato afandaka nao na bango oyo bazala na nzinga ne ba 13 apôtre wana parce que ye mo aza jésus très apôtre au moins que baza bien tu vois
fait que la sungaka azana ba ko to no sunga mais soit que sunga bango a yana monter na tela que na sabango que tena que no sunga tu dis ba te beli ba za sunga mais Sankara de peut-être azo qui n'a ko sunga ba mari piété mutu azo misambo nyonso mais à travers Sankara de pardon à travers Sankara de tout le monde ba Eva au sang là ba ni on so ba 4 ans ko ba so pisi ba ngolokolo et puis na sima na ngo ba sel na ba boutique to zomona pourquoi ba likanisi ba Sankara ko ba ba mbongo graffiti baoza na baliki mwe bafaire rigola banani baza bambongo ebele pourquoi baoza likanisi osunga bato te otuninga question wana na répondre mais on répond nango pas tellement nalobi boye na bandeli bible eyebisa biso liboko gauche te tolongana na mabible watia yeba te eza basese s'il te plaît bozala kendelo zala kendelo zala kendelo s'il te plaît non faire rigola c'est là ce qu'on a kendelo juste des nuances place aux alliés excusez-moi vraiment place aux alliés nasepelaka no mingi parce que oza musicien na biso ozosala honneur ya biso bacongolais partout ti libanda awa place tozali eza message napesi j'espère otala yango soki babiro no baotala ekozala bien na place bamituka tobosoma mituka te mais oyo ede mpe mwa bana oyo mpe baza baorphelin na kati ya mboka na biso ekozala vraiment bien mais tosala nde analyse concernant mituka na merci nayebisi yo nazongisi yo parce que mpona ofaire nayebi soki jésus de nuance amotu moto soki akabi fa oyebisa moto na kabi alingaka kolobela babiloko wana te oyo eza keno soki asali molamu moto aleka na tv tomonene bacoronavirus awa badon esalamaki epa jésus de nuance badon esalamaki mais bomona ye te keno moto afilme jésus de nuance alinga biloko wana te oyo asala dombo oke filme okelekisa s'il te plaît jésus de nuance ava abanda osala biloko wana asala lotaka mama na bango moko mama losambo mama marie losambo bongo sikoyo moko nani jésus de nuance asala bado alinga te keno asala eloko boya ozongisa na ke siko na motuka tokende rapide na ke siko na motuka mingi siko motuka ya jésus de nuance epesi bato pasi nde jésus de nuance aloba mosala nde elesa ya kolesa mosala te eza nyonso eza bafrui ya mosala ya lepate ere akei asali mosala bafuti ye libenga na ye asombi mpe motuka oyo eza ya chere leke ya ferrari nde moko abenga yango leke ya ferrari eza mabe te aza grand star sikoyo ekamwisi bato sikoyo tomoni siko motuka ekomi actualité bato bakomi okesala elongo banini baanalyse motuka wana tala eza nango kuta ancien modèle motuka etali bilo na nini ye moko kuta alobaki oyo aboyi asali mokili na ye okomprendre oyo aboyi asala mokili na ye bandeko na ngai le padre jésus de nuance aza kaka le padre otikala le padre azalaka toujours combattu mais jamais abattu bandeko na ngai merci Dani tokoyi presque à la fin ya émission na biso ya analyse oyo toyaki kosala concernant 3 musiciens na biso wera son le roi de la forêt et puis Inonce Bina faire rigola le padre j'espère vraiment bomonaka baanalyse tosalaka nga naza na katikati naza pour mutu te mais tozala na katikati naza na katikati kaka ndenge ozalaka mutu te j'espère naloba eloko clairement baza bamisien congolais na biso toyaka mpo tolobela bango oyo ya mabe tolingaka tobongisa toujours ya malamu tokopiaka j'espère bolandi message oyo tomeki kopesa bino esika bozwami vraiment merci na baye nyonso tuku bolandaki biso liboso ya chaîne na biso bane tolobaka toujours bosanaka kolike te epuis ekozala bien vraiment na bapartage na bino na biloko tozosala ekozala bien makasi nabosani te mpona pesa mbote na nga na lance mbote na nga na mama la reine ntinga la patronne vraiment mbote na yo epuis pourquoi pas na merveille la patronne mwasi nzambe na Paris la question monte trop et puis sans oublier na Gracia des planètes la merveille fort merveille mwasi nzambe ngape la profiter la pese mbote na posani te ba les millions c'est qui ne fait opinion bon partager émission bon aimer ninga ça la faire ba commentaire na bino ça c'est qui na défaut et moi to bunga moi muke bonjour aussi biso parce que à la prochaine tu bon ça là tout bon ça place voilà merci na bosse na des planètes TV lo sako na yo balbara que non na beti vrai bien na beti na vrai bien na bosani te na pesi mbote na nga na basimbo munene molonga na epitsuma nzwangani na bosani te ba mère o penda ba simba Dani Beka combattant de la presse na bosani te ba maman nyonso ya nzambe malamu ba maman nzambe malamu on est là nous ensemble la vie notre bela système pesa elongo vraiment merci na bosani te na pesi mbote na nga pe na Dixi Lungala balobi mwana ya France mbote na yo pesa ezwami yo Lungala père double merci check tout le monde a mis
mbala nsima toujours bye. Imagine la semaine.